Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous avez abonné, ne sautez abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dame, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Biso to koti. Soki yope okoti, zwa kiti, vanda to solola. Kanga Dadi e bandi. Kanga Dadi sengaka kotala yango débuté. Kanga Dadi sengaka vraiment faut zwa kiti, ovandi pena calme. Soza na musala, ozuka écouter routier. Mais soza na ndako vraiment faut zwa kiti. Et puis mingi faut bisa moi bana baza mo musika. Tela bana émission ya bango, pour bana baza émission bango batalaka. Tela bango émission ya bango batala. Yo vanda penza oyo kamateya. Tina Kanga Dadi ezali pona ko vilpande batute, eza pona ko take mutu moko te, mais Kanga Dadi ye pona eluka solution surtout na banda ko na biso, surtout mabala na biso po to makambo ezali makambo eza ebele. Alors, yebisanga nde ozomona nga boye, est-ce que ozosepela to sepeli te? Ndeka omoni nga boye. Esengo eza partager. Ngai pe nde na yebiki oza kolanda ngai, en tout cas na sepeli. Yepe faut sepela parce que na mokola lelo nzambe akomai kombo na oyo ozala. Ozana nu kubanga te, okufa siko te, ozana nu. En tout cas, merci de partager l'émission, merci de liker. Ba o baza ko benga biso, merci. Et merci surtout na ba o bazo tiata moi souci moke mpona Kanga Dadi. Merci Nabino. Oyo soki bomoni biso te boza ko tungisa maka. Et nabi ke bato belé ba koma soka lamuki na tongo fotala kuna Kanga Dadi ezali to ekotité. En tout cas, so moni biso te comme on a pas cité. Alors, nous allons lancer mon appel rapide avant de banda émission na biso alelo Kanga Dadi alelo. Bandeko nyoso baza na Lisbonne. O bana Lisboa. On a lancé vraiment appel na sengi na bino soko ibine de comment baza na Lisbonne na Portugal. Précisément la Lisbonne. En tout cas, tout le monde a contact parce que moi, oui, avant ici, la Tokozala, Tozakoya, déjà c'est confirmé. Na Lisbonne, c'est-à-dire avant les 30, il y a moi, Oyo, na Gozala, na Lisbonne. Donc, Tozoluka, contact, il y a communauté congolaise au Bazakuna, communauté angolaise, congolaise, Brazzaville, Tozoluka, vraiment. Contact surtout à la communauté Nabiso. On a besoin de Bino vraiment parce que il faut tout sur la peine au Portugal, mon ok. Donc aux allons pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas. Ceux qui ont yébin de comment on a tout bande au Portugal ou ceux qui ont landé biso awa débat qui est Tolobe la vie. Na Kanga Dadi accompagné na Papi Gen Tozoya na Lisbonne pour quelques jours. Donc n'hésitez pas de nous contacter na ba numéro na biso yango wana parce que nga na yebi mutu konate na yebi que bino boyebi ngati na boyebi Tolobe la vie. Donc ce boyebi Tolobe la vie numéro na biso yango les affichés benga biso vraiment au peut biso contact comme ça tant to comment to benga na moi change ba numéro on les a bien pour ton a besoin to yamba vraiment communauté au bazakuna to me kotuna ba on a nous Tolobe la vie no mo ke Portugal quoi c'est important donc tozo na Portugal na Lisboa. Précisément pendant le lobby en Lisbonne, Tozoya, avant les 30. Donc, communiquer une date, malé, donc chaque jour, nous avons lancé appel au Mouto Ayebi Moutoumoro na Portugal. Pourquoi ne pas contacter Bisso, Yebisan de Corona qui est vraiment Papi Ganazoya Kuna, parce que nous avons besoin de la communauté, nous avons besoin de Bato Bazakuna, Tomeka Robet alors ma solo. Yamboka wana parce que Bato Belé Bayaka Baye aye Portugal à l'équipe. Ça dit, toi, on a besoin de tout cela dans ma solo, on a kuna, Tobet en kuna. Washington, merci. Jean-Claude Dibols, merci. Émile Bamba de Zurich, merci. Pour Narozala sous la Suisse. Nazoa Suisse. Suisse, Narozala Suisse, les 26 au Yona en Suisse. Émile Bamba, il faut Zélangaï parce que dans les Ganzela Zurich, on a aucun des. Na base après na Zurich
après naké Lausanne. Donc parce qu'à partir de Wanande na pepo nanga pona kende na Lisbonne. Donc bana ya Suisse surtout en tout cas bana Basel tozala wana côté ba lulu business côté ba petit nanga die kubiena mwana mayele salagande to kanaki. À très bientôt tout le monde. Et voilà, merci aussi à Didier. Léon a l'équito meko solo là. Léon a dimanche le 10 novembre. Dans l'équito solo là, n'a pas ça non mutu moko conseil. Conseil n'a pas ça surtout bande konabiso ya basi et vidéo za pona bino. Vidéo za pona bino, bato balingi vie appréciée, bato balingi benga ngo matalana. En tout cas, bolanda vidéo très bien. Partagez baninga mususu. Et une vidéo moko sur qui sur les réseaux, moi me connais qui. Nga na récupérer la vidéo wana na yebara ke na ko utiliser ngo na Kangadadi parce que projet Kangadadi banda kala. Les ana ngo projet mo ya lelo te lobi ko lamga te. Ya projet banda kala. Alors za biloko pe to bomba oyo esengi siko ndeto banda ko exploiter yango. Bande ko noso ba check ba voice to banda voice to banda en fait to bien voice nous semaine to banda oyo pour to zo comme un peu chargé mouké donc semaine prochaine vraiment faut tout ça les photos vider ba voice pour le quoi tous amants va voyager belé pour nous en Italie makambo le calendrier on passe donc nous en Italie avant le 20 nous en Italie son à Zongi le 26 en Suisse après le mois de jours à Suisse ou na Portugal. Alors voilà programme na biso na bolimbi ça partout petit programme surtout pour na bata Portugal pour bata Portugal nous wana ki kuna mbali bosono ki Portugal donc on a évité na batu konate donc voilà. Alors vidéo on est sur qui sur les réseaux za kindengani na beta me solo na momke. Ndeko moi si moko azarane bien azarane na problème té deux fois biso to na fongo la porte pas problème. Kolinga mbongo mingi te surtout moi si komema ona makamba bebele ne komema onde na liwa omoni ndenge to tambola ka boye yango na pesa ba tu conseil ebele ko envie ko zalaka na habitude ya ko envier mutu te ezala moi si ezala mobali ko zana habitude ya ko envier mutu te peu importe situation oyo zana ngo ozo vivre accepter yango ndima vie na yo ndengo zali koluka plus te ndima vie na yo soko lia ndunda liaka ndunda na yo ndunda kuti ala kitoko eba te ba liaka misuni ba kuma ba problème soko liaka lipa pain sec sans ata moi ma lobo lia lipa na yo sec mais ne cherchez pas de viande avec des problèmes ne mangez pas de viande avec des problèmes yo mtoko regretter parce que les loyo moi vite c'est côté moi trop surtout pas jeune ba comprendre penza soumingité alors devant la chose aito meka kosunga la jeune je préfère 1000 fois au kufa na pauvre je préfère 1000 fois au kufa na pauvre mais na mikolo nzambe apesa kiyo soko kufa bongo je crois pas que kufa pe pauvre parce que nzamba za toujours na plan moko et maintenant pour biso moto bebsa ba bebsa hier mon boye volonté nzambe kat na biso mais nzambe aza na plan toujours ya malam pour na biso na cadre que ceux qui ont respecté nzambe senga ale pe mingiti alors ndeko mosi oyo amona ki ke vie oyo yazo vivre amoni yango eza ekokite baye ko proposer abima na mutu moko balar na mboka na bango mutu na balar mutu na epse non obima non opesa mbo ya epse non ngana za mobali na ngabi non eza na ngutu kama mobali te ngai na opesa ka mbodo azana jona ye a vivre na jona ye mais ake kolanda parce que ba epse ba opesa mbo sikoyo mboko ba opesa ye somme ngo tellement les gars qui belé avant de raisonner à bêter machine parce que c'est la même communauté elle a bêté machine après elle a accepté andimi kobima na mutabalar tango kaka bimi na mutambongo esili mutu ampa pesi mbongo na ye mutu ana ki tala sor na ye
omoni sort. Omoni sort. Parce que lelo abandi kolela. Lelo abandi kolela. Azoye bate asala nini. Omi ko la musabo nom de Jésus makasi. Mais si bate parce que ba malédiction sans cause. Mais yo malédiction na yo o Jésus yo c'est avec cause. Tala effet nango. Ndeko kozala pressé te na vie. Kozala pressé te so moni moningo tambo na voiture oyebite voiture wana zwa yango ndenge nini. Omoni mutalata ka bilamba na ye soki ndenge nini ko kantate ke bilamba wana nde yango de fin du monde yo pe fuko ngolata ka bongo ebele to yebi bateki ki bo moto na bango de ko tamsuka ya bilamba ateki bo moto na ye. Pour mon ne toza boya souka ezali souka eza parce qu'on a souka wana ça na problème te nzamba o visiter yo nzamba tamso o kota likambo na yo so za problème te na souka mais na souka soki oza na problème yeba ki okomi na problème de na nzambe pour nini il faut que kende luka ni luka vraiment vidéo bolimbi sanga na obaki il faut na lobela penza likambo yo parce que za likambo esala nga pasi to na tala yango na moni mona mwasi lyo ndinga za kolela mutu ozo bimana ye oyebi yete moni bato nyonso o monaka parce que mbongo eza na deux sortes yana mbongo mususu ogoli yango te yana mbongo mususu ogoli yango te pe batongo yimo ayebi ke no mbongo ne ya mbongo bien te parce que yo ozaki na on problème te ozaki na opena pas de problème yo za no problème to vanda na yo vidéo en anglais hein mais salama je crois ça en Nigeria makambo ezo sama na kenda Kinshasa mkomo boyo ba bisinga balobi ba tunisu ba koma boya na ba voiture mo na mutu patron mo boyo abdi mana bana mo bana oya ba shegi yo kasi poni ya mo makambo wana ba shegi yana mo ici les autres parce qu'il y a des gens qui profitent en ça atu ba profiter nango bazali moi na zana innocente ayebine logote yango mona pe bana ngo ba bubu mona azuze mitema yebite mais mukolo zemi yana yebi et puis bazemi yana ba chat ça dit pona ba sacrifice au sein mo makila ba papa beauté ya rabana surtout là je m'adresse maintenant à bandeko bazana Kinshasa beauté ya rabana quand on a nzale bomate pour biso lala ba dernier de mokata ko sana te to bima mama mboka boy okoma na mboka mo bobela donc banzungu pembe ça veut dire que nzungu matana na moto te mais tu trahisa courant te tu bebisa bikilati tu sala n'importe quoi te okomi na mboka mo baninga bazolia misusu baoti ndele tam susu ba western union mais biso to bebisa bikilate to envia pe ba masa na biso wana te to envia bango te mais lelo makambo ndenge komeli nde mutazwela ka yo yebite mo bani mamo ko envier déjà mba mo ni ko envier ah tamsu musuku tamsu lo sambole nzambe sona zali na ngata lokola ye oza lokola ye ta yé pas aux allant lokola yota. Contacte-toi de ce que tu as. Pas de gonanga. Les lots yobana basi baromi ko sala n'importe quoi. Donc c'est-à-dire elle est qui même niveau n'importe quoi. Likolo ya mbongo. Obi mana mobali moko boyo moko yebi penake no mobali oyo aza guna yote. Mais tellement ça na mbongo na ye pona yo non yo kasi mbongo wana mutu ana zwa ngondeni mbongo musubali yango pamba te yo kasi na yo bimi yanke na bimaki na ye na bima et puis batu misusu ba yela bon ba cop
ba basi musuma ba ilio cop otemela makambo bandeko nanga. Oh non, Jonathan Bala, aluka kaka moi si mo soka yeno, alors tout grave te obimino so bimino ka ba mon ba basi mususu lele to so na bino ko ba vie na bango débat. Moi na moi si bena futi ticket na ya keti Dubai. O cop mo ezakuna so bimika so na ndeni so toyebi yango makambo nyoso toyebi yango toyoka yango. D'abord le nabeta non moi c'était dans les Camboyo. Je crois peut-être et au Sungayo. Contente-toi de ce que tu as. Bilambo zaranango ekoki pona yo. Sokolaka mai chaka propriété imana ekoki pona yo mutako sayote. Nenda kuna bino zalaka. Kwa mviye ndako batu misute. C'est pas ndako mnoka nde zalaka wana. Yenda ko mapamboli. Et puis bénédiction ne goya wana. Tale lo mwana mwasi yo komi kolela. Mwana mwasi ya komi kolela. Pourquoi on a invoqué loko oyo? Ndeko moko benga ingai lobi na butu. Absinga lobi yazana mwasi na ye. Ana mwasi na ye. Mais mwasi moko na France. Mwasi moko na Canada. A combien que ça les avance? Mais moi, je suis un plus âgé que ye. Qui ne découvre. Na avance, moi, je suis un ça là. Moi, je suis au Canada. Congolaise, Pekaka. Il n'y a pas sa ville. Moi, je suis un Kamata Tindela et Mbongo ya Kosakanati. Tant que y a un Mbongo, moi, je suis un Epsia de non. Nazoya te okuta anayo. C'est pas de problème. Moi si on a commission avant d'avant du Western Union, Western Union. Ndekwana moi si na ndako. Donc a commis, ça dit bolingwe koti kuna, bolingwe ke kuna. Yé pas na nimbongo. Et puis ibike moi si on pas ibise que non, ngana zape naza mo mukolo na yo, naza na mukolo na yo. Mais yete masala nini mbongo, ça qui est pour na mbongo, c'est fini. Moi si on a ya babimana moi si on a. Tant babimina moi si on a. Alobi a eu problème moko nzambe grande mutaza donc nzambe kaka masube komo bimaye na difficulté ya kosakana te aza ko arriver sur ça pipité ka banda bimana moi sur l'air azoi na ndako ako subate aloni asalaki avant di sikoyo abandi kusambela abi posa masube matala yango na bisa bande ko bele amoni mo boye ataka ka pipi ou ko sa pipi so si so ba nzambe merci ba mzima ba alhamdulillah. Oui, parce que yo zui grâce aux ngolo peut-être ata kosuba aux ngolo peut-être à kolia et belé bazali azana besoin lia mais biloko zo ko côté biloko zo ko quitter na lolemo te ako fonga mononté po lia yo ngolo ko yona tuna ka ako moningo sepeto sepelite yo ngolo ko lia et belé bazali yo ngolo ko loba et belé bazali. Il arrive même pas d'ouvrir sa bouche pour le bataille Kamogo. Donc, ça dit Atika Libongo. Ndekwana Lobi. Donc, Masouba bloqué. Si vous y a zo comprendre, Asala Nini, Masouba bloqué, Masouba Bimaïti. Abadi Osambela. Déjà avant Wana. Parce que moi, Nzamba Lubaka. Alors là, je suis na Boutou Boye. Aloti ba osala rapport na moi mwasi wana. Oh. Alors ki boy amoni yango 2 fois ou 3 fois. Comme nous avons visité que la action avec Tikanzela wana. Parce que tellement le koso ya l'art. Au moins mutazutinda azwaka ngo ndenge nini. Faut le koyeba ti. Faut le koyeba. Mutazwaka mbongo wana ndenge nini.
ndeko wana ba obetela nga lisolo mobimba je crois qu'il te obeta lisolo ngo pa bete biso na mwandambo abi ndeko na moni ba et puis sikoyo tant bazo sambela abengaki mutune mu ba sambela ne makasi mutu ala ba sambela professeur bimike no po makambo si la fo yebisa moi sino vérité makambo osali faut ça moi sino vérité makambo azali na choite pour le wabetela na wabetala lisolo ba na moi sinaye avant d'ici moi c'est tala bota mbala moko asubi donc makambo eza na mokili oyo bandeko nanga na mokili oyo makambo ezali banga makambo oyo banga moni biso nde tozalaka boye bato batalaka biso peti nanga mo abetelanga lisolo moko boye betelanga lisolo peti mo mobile abenganga mpe kaka mikolo moko aboye leka betelanga lisolo na otanga na kombo ya mwana mwasi yango te esalaka mpe mwa alili abivie tolingana mwana mwasi wana alongwa mwana mwasi yango aza bon na poto kaka mwana mwasi yango mpe azalaki mpe age ke peti wana abi aya na ndako na nga kaka mokolo liboso ayaki tolali mpe na ye dans la tout dans bateau tant bokenda bolali est-ce que mutono est-ce que d'abord état dans mutono alobi tango alali na buta zo mona mwasi wana tango alali na mais mwasi na zo fina ye kingo mwasi walali na ye mwasi na zo fina ye kingo mais ana choite avant digaka makambu ya monaki abengi mwa mwasi wana to mwa mwasi na kei abengi na telefone bisi abi ta na moni bo mwa mwasi wana banda wana akima lisolo ngo ezali to beta na kero ngo bina likolo po na beta po na za poser mwa mwasi wana kima ambaso ta telefone te ata peti ngo abengi ndeni rien ambaso telefone te. C'est-à-dire que mutazo yeba valeur na yete. Au monika ka mwasi to moni mobali mamo bu o envier o luli surtout bato baza kolula mbongo. Dona Kinshasa lelo bana mo obima mwana mukia zo bima na tata mwana mukia mo le sa famille. Biso le to kola ke za ndingi wana ta. Biso to kola za ndingi wana ta. Parce que bon ba o sepela ba olia ba soso na pasi oyo zo kende komona siko soki okokuta neti na batabo po batabo bazali bato ba otambola ka boy na butu bazo lukaka bazali bana basi bandeko na biso ya basi bo diminuer posa ya mbongo bolongo la vraiment posa ya mbongo vivre vie non normale ndeko na biso moko autokufa awa autokufa bakundaki hier tobeta pe lisolo na yeme lisolo ngo ndenge babeto na nde toyokeli yango ndenge babet ndenge tobetaki yango ezaki bongo po ezaki po akufa ki na pongi pe solo mais ndenge tobetelaki yango bakundaki lobi abosa ni kombo na ye bakundaki lobi na sarcelle mais masolo toyoki moi si so yoki okaka noza na likelemba moko bo moi si foni et puis moi si alibala oza mutaba posa te poso melanga saki ya boye so melanga saki ya boye moi si alibala za mutaba posa te tozi masolo to yinga to kangisa no bien parce que to yela moi si alibala za mutaba posa te moi si pas bala il faut déjà brisé. Soko bali mwasi na kata ndako libala mwasi na zoyela yo makamba posa mo boy na besoin boy na besoin aukenango wapi. C'est vrai que ça mwasi no plaisir aux moi là mo boy par exemple bon na sombe la mwasi na ngata moi nini. Ça mwasi no plaisir. Parce que bon on ndé ofu bosa pe moi projet.
sans projet. Mais moi, si on a besoin, sombela un sac à boy, au sombi. Donc, moi, si azolinga mon mobile lambon te. Et puis, si on a moi, si nandako, au monique, bozana économie te. Donc, si bozangi 1 euro, bozangi, te à moi, si ma bé. Nandeka ma bé te. Moi, si on a dit que gérer te. Moi, si on a dit que gérer te. Moi si mabe doso bozangi 1 euro bozangi pe doso munga na palais te munga pe zate te amo si mabe tala pe na bien do bande ko basi poto si sana biso parce que toi moula ité lelo par rapport ya lisoto beta ça fait mal tant le long de ko na makile bandi ko bima yena bilo zo mena nzoto wana parce que abima ki kaka na mutu moko boyi. Pour y a qui n'a besoin de mbongo. Au mobile n'a pas sa 15 ans mouké. Si on a écouté na makambo te, yoka biso changer nzela. Koza na makanicité ko lula surtout moi si koza la na makanicité ko lula ka. Moi si koza makanicité ko lula ka te. Moi si koza ya moi moni réseaux sociaux. Bande ko so koti place mo moni que ça ne va pas bima. Au côté réseaux sociaux, mon élomo yo luli makansi ce qui vous na kati allez matalano no ce qui vous na kati yo pe fo lukaka yango moi ça mutabilu la te écoutez cher retour nango okoka ko assumer te nanga mabete obande ko ngai ba pesa mno conseil au moins moi si obeta li sur la forme kana beta ka danger vous a moi si vous a maman. Oza moi si oza maman nandeka mabete okolata na ome yo moi se ko ndo lobela makambo wana te parce que moko mususu pour ça n'importe quoi pour na kosomba faut yo gagner à combien nandeka mabete alors tant que yo loko bi manager moko boye zo ande jo na za pena donc ndoki osuka wapi omobela nzambe na ngai oh my god mais god ongo bosana ngai wapi oh my god god ongo bosana ngai na train to na bus tango sa makambo oh my god ezate to sa makambo oza d'abord na convoitisme donc esprit ko lou le côté liyo. Pour mutuano lingedi yo lingi ne mbongo na ye. Oh mutuana pa lingi ne pe yote. En vrai mutuana pa lingi yote. A lingi ne sko utiliser biloko ne sko fo po simba fo kota pa mwasi. Bon mutu mo ba uti atiki poto akei en Afrique pour ki kosakana na bana basi. Mais est-ce que mutuana aza en état normal? Pour mutu aza pena en état normal. Nandenga bien mutu aza en état normal. Abanga makambo. Santé nous a bien. Ah mais non, santé na yo bien. Parce que mutu mo oyebi na oto ebite so pour ça bien oyebite déjà oyebite déjà so pour ça bien mais ozo pese biza munoko. Oyebite so pour ça bien. Mutu mo oyebite so ki nzoto neza so ndenge nini après obi bande pendeng wana sans protection. Après na souka nango my god ongo bosana ki ngo wapi na tuni lisusu obosana ki na train to bosana ki na ndako nakata god wana neza nakati kona vosala ngo lukai god wana ti oh my god comprenez otika banzela wana bande ko basi surtout basi na biso ya lelo on a moins bien so ko misala bina yino donc c'est la honte. Naebi ebele ba oyala mo pe ko finga. Nanga na peso ka conseil, nanga bien. Soko lingi makambo ekomeli ndeko mwasi ekomela yote. Maman. Zala mwasi. Zonga mwasi. Longola ba posa. Longola ba sentiment. Basi bon bazalite.
Toi, celui qui trouve une femme, une bonne femme. Yo cause analyste wanate. Ozangu ba no omba no pesa ka yo pona yo za muke. Monsieur Kutu boyo mona bizarre hein. Abimina camarade mobile ne pom camarade na po. Monsieur boye abimina na cousin mobile ne po cousin ba na la apometa ke a oche bala. Non non pelo car moko boye makambo esala maka. Na mo yo funa pelo jeep moko boya. Jeep en combien 50 000. Moi tout mon on a balianga ndote. Hein moi si moi outi sika, moi ça outi sika, outi Afrique, outi kini sika na Afrique. Moi ça outi kini sika komika bobo, akuta ina chef mo ya bana balianga ndo. Chef of one sebe bani ba. Yo no za moi si yena mobali na yo. Moi si yena mobali na ye. Bon baleki na banzela ba pasi batamboli ba comme na Lagos. Lagos on peut avoir un tremplin parce qu'il faut ba les calissus. Mais na biso ne moi ça pour moi bu place ba kabona ande yango wana mboka balianga ndo. Parce que moi ça ko supporter pasi wana une fois deux fois trois fois mutu mo ya bien bon on appelle par exemple ta imagine moi ça ne le côté mo ba bon $1,500 en gros, somba ba mèche sont assurés dans les gosses, somba ba ni tinde ba maman, bon soit paiement 100 euros, tinde la bango, moi 200 euros, ya yo, mais 1000 euros, 1500 euros banda cop. Moi ça bossa ni moto ba mona ne pasi. Bazali. Et salama. Ça dit qu'aux ala moi si oyo olingi hein, olingi kolinga mingi te quoi, kolinga biloka mokilo mingi. Moi je cause jamais victime en mode, moi si jamais. Jamais. Toi la besoin battu, moi ça peut aller voiture elle amboye bien mais ce soit lié que le ko na mongo na ye. Maman au bébé sa vie na yo, au bébé ce qu'on a minute wana et comme na monde si je savais, mbongo pe yango wana, siko mbongo yango wana. Oko même pas côté les mako qui osomba tam sur logo linga osomba oko va soutenir mais mbongo za na mbongo wana siko moni siko makambango tala muta ko sayote ko baby sanzoto na yote ko baby salibala na yote kote kop mozo sala ma mikolo yo na mboka tel soki moi c'est libala ana besoin moi c'est libala les a bupia libala les a bupia pour le meilleur pour le pire donc soki nzala bola na nzala soko nzala bola na nzala c'est comme ça na lobi arrêter que moi c'est libala luka te o luka na ndenge nini. Camarade moi a soufflé non lisolo mo salama mboka mo soto ki kaka mais oki ko sala nini na ebi mo se libala moko libala wane kufa atika mobali na ndako ya bima akosi mobali keno na zana kaka quelque part na kemboka moka awa kaka na sa nzonde asakati déjà continent akina continent mususu. Mobali pe qui dit bon bala ba son bali oh mais otomoni oko toza mosi no te mosi na za pa maman lek na te otomoni yawo en tout cas ba jeune au Bolandanga tout ko sayote oza apprécié nzamba ebitan na ye ko nzamba sala ko nzamba azobata nzamba ebi tan na ye nzamba ebi tan oyo nino ya opesa yo ayebi koza apprécié mutu so ta ko kanta mso photo pena neti donc au moins ka président Félix Ningazana mutu mo na kebina asali ka effort tamso na circonstance mo boy bakangini ka photo ngana yebi bakangini ka photo wana ami ko wayela ngo ba mominete yo la yo moni mo ka ino na mona batu mso beta lisolo wa se wana nakanga muno pata ebele bakosa bato na makambo wana siko yo kei abimi na yo pe taso bima na yo a changer motu te
Yo pour nous, c'est fini déjà. Photo ne sait quoi, c'est déjà président de la République. C'est fini. Les chiens à boire la caravane passe à quel occasion côté Moussous. Ose la paix, ose la rati moutoye mon dernier d'un piaker, il y a un piaker. Moutan piak. Merci. Sobo yoka. Longola ga apprécier na mutu na yo. Longola ga bisala sala. Longola ga baposa koza na baposa pa pambate. Moi si oza baposa ya okota makele mbaso mitu combien et ça sert à rien. Les gars mba londo lingagi ko beb sa fina ote. Diable azonguluma. Diable plein zonguluma. Alors comme toi vous dévorer. Donc talaka makambango mutabimina mwasi après il est ya kei ale mwasi na makilable ndo benga nzoto. Pour le koso mbongo. Soko boyaki na yo mamone oyate. Ko lingaka jamais à tout le temps kotaka na monde si je savais. Ko lingaka jamais obi moko mususu nga moko na Maroc. Na vandi boye na kitaki na sena ke somba ndo somba sokelo ni pona 6 nanga. Na somba lo moso lo nyonga ndo somba mapa je crois. Ah, no somba pa boye. Tout le monde a simana mundi moto ebani petit mo mundi bo. No mo boye. Car moi t'aime simana Mercedes mo petit pipi Nathalie peut na simana. Kasi ba obenga Natabo. Asinga papi nga oh na kebunga yoko mboye abinanga oui. Ah, tu peux se dire on dit matin muto bien na mutalagom. Enta momo mlage no mutalagom bala mo donc ya la gomme na muto ya rien boli misanga la gomme ndema bete donc ça dit to bagali papa pena donc on sentir loko yate. Mais muto wana lobi na tonga changer ko muto ba car muto ba. Oh. Imba mo pa abinanga tu fais quoi? Na na c'était na osomba nini bato ba yebi to zana bona beta bon li solo ba yebi pe nani muto na no be anga. To solia na titi abimisi moi quelque chose mo ba pesinga poto stoy ba yeme bien kana zupi ah kapsinga ah lukena boulot ka tu cherches travail nga bien abi ah bon ça va pesa numéro non non ngabe numéro na abi na te na bungisa pesa ah nani na monele ngabi muto a changer ko bande ko nga abi na nga non na obenga yo kop mo boulot ezali na obenga yo tout akei obi. Après 38 ans, je suis un numéro benga. Pour avoir un numéro benga, numéro benga. C'est toi, papi. Mais faut que tu aies une photo comme ça. Tu es beau, de visage. Quoi? Est-ce que nous devons comprendre? Si moi je me suis rappelé moi si mon cœur a rappelé ngabe mutango oh so vient tindelo ticket oye ah na comprendre ce que pesinga colère pendant le lobby mais on comprendre parce que na besoin na ngote je préfère na kufa ndenge wana kena ki kufa et parce que colère na bia ngamo ce que na mipesi na bia moni pour ce que luka bakayo luka boulot. Alors que Moutana comprend net que non, ça dit boulot va proposer pour Okende. Va proposer de l'homme à bête pour ça l'angoté. Il y aura un jour toté ma devant Zambé. Batte la mikolo na yona mukilio vous a précédé. La banzi oyo kingai. Histoire à mon amoisieux était yo parce que Zagi na bien na mobali na ye. Ba massa ba kosier. Ba kosier. Akepa ke kubimana na mutala talasiko mutala a semé loko mokati atike loko po batikaka ke loko okasato bimina na mbali mo ne kala yaki mikomo ile kaka moi monsieur na kena akina kezo na député na ngai o mutadi boma loti mobali na yo na poto et puis na poto awa na kena ka député na nga donc okeluka député na Kinshasa. Donc pour nous député on a beaucoup de na makasako mawa trop ils sont dit non moi mke moi si na futi ticket na yawa asomba kaleso na sika
afuti tike na ya bina ke Kinshasa nzo ande ke lu na mona mona Kinshasa zo benga yebsanga bina papi gen pesa numéro Serge Welo wana Kinshasa moi si moi benga papi gen pesa numéro Serge yemo ka yebi na bisenga bi we ba na ye o te na zali makamunga tala ba oyo ayiko luka député mais mikila mobile pa vaina na moi ça na Kinshasa mi télécommande moi ça na Kinshasa moi ça que ça le yebi ayiko luka kutana ba Serge Welo na trop vous en aviez après c'était bande konanga ya basi esimba akaka atana nzia mobali nona un jour mbali no bimaka bo komusubu mutu moka bengi aibi mutu ngopete changement makampe changer pe wana don nzamba côté pa mutu mo ba yepe à faire changer vie na bino pe makampe changer et ça la maka nzamba miracle ko bebi sali pamboli na ote koza apprécier. Voilà. En tout cas, merci. Nabino ba oyo. Bo landi biso. Merci Nabino ba oyo. Bo partager l'émission wa Canada dit. Je crois que tu es au bout d'un an. Pourquoi? Tous en Nabino. Hello. Allez, tout ça les bon. Merci beaucoup. Jesus. Love Cruise. Love Cruise. Yes. What is this? What happened to you? Today. Jesus. Today, I met this guy on Tinder. I went to see him yesterday. So he said he wants to sleep with me and give me money for me to take care of myself. The next thing I saw was I was getting sensational movement. And then I opened it. So waiting be this way pour for your laps will be like oil. This olive oil, oh. I've been using the olive oil to pray. Sorry. 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 Myself in school. Jesus. So I agreed to it and he said he will not use condom. The guy dropped me, oh. I started feeling stomach pain. Jesus. Before you know it, I started bleeding. Jesus. I started Stade de martyr et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Hello kubuzo bosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Hello kubuzo bosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozo sala bato yeso akufela boko futa un jour un chor. Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote. Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote. Oh bango nyonso ba politicien, bango nyonso ba complice, ba faux pasteur, ba faux chanteur. Zamba ko juge bino na mabe bozo sala na mboka. Pasteur, ma faux chanteur, ça va
bakojuge bino na mabe bozosala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade maquillé ça pour la loisir et communauté de Messie. Démonstration pour la popularité. Ma innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pukolingo zala esclavia moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli 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 la basta badani. Mon peuple périt faute de connaissance. bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela. Banto oza banto bankadia oza bankadia okosala juge mokolo asuka ye bomabe bozosala bokofutango. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Les escouts dans l'évangile. la nouvelle génération. Mopepe ambula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aspe na kobondelo ozongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote ohoho nani alula yote ohoho na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote ohoho nani alula yote ohoho na kitoko na yo
nasengaki na nzambe mpo tovanda sekoseko nabondelaki makasi asli ya mama ye nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asli ya mama ye makambo maleki okili ya nzambe mokonzi epai ozali ngai awa mawa na motema ye okili ya nzambe makambo maleki okili ya nzambe makambo maleki okili ya nzambe mokonzi ambonininga na mema ye oto nininga na boma